Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. RIAG la na vie na ngai. Lokoka mibali no sibaya ka linginga et tout alinginga zo edenga zo linganga zo edenga na osala. Non, dimaka pona mapasi. Mais na bolingo zalaki na ngote. Déjà muto aida ko aider na moment na olinge o s'attirer vers ye. Pour ayo sunga yo kutu na ba moment difficile. Omuni na moment difficile na mutu te ya sunga nga. Nga pona nga na mona ke nzamba tindeli nga Moïse. Muninga na yo yebisanga ke yaji ba série wana po azape sous marié te. Et ça que yaji aza marié muninga ne mtabenga nga o biso vérité ko o wando ko soti wapi azaka na marié nga bia yaji les abongo abinanga eza bongo na zupe na tiki tozala yi avant que mamuta banzonzi mon sentier qui est pas producteur moro bah on selon moi les solos en fait Gilles Bavon moi Gilles Bavon Joana c'est rare ça banzonzi na et soit simbi makamno fo ebala parce qu'à l'époque on a zo rêvé parce que c'est madame mamisa yo bozo madame mamisa tenga trop madame mamisa te si ko ba master ba comme c'est la vie sur moi bon yo madame mamisa voilà parce qu'on vient bien bouton t'as vu avant la 3 musicien 12 final soit 12 mon maman sans aller banane on ça va tout autant botam on va tout la tango tout autant nga siko yo comme plus bongo nga pena nga mona benga vie nga mona benga vie na vie vena ibno jouer tena répéter sous trop tonde nini verbe sanga na habité leki na ngai obika fone ndeza leki na ngai batu no kamba bomo nga pena binga na ndeko no wana mais yo zo sala nga bo alors 15 jours tant que je dis c'est le grand et puis dichesse pas ebi ke bobo zala mbali na ngati dichesse ayebi pour acheter le va bomba comme te tanga lo baki c'est quoi et comme sanga nde parce que nga na tuna dichesse na tuna ka dichesse abino ayebi angote aye lukaka éviter échapper ayebi angote mais bobo bande ko tourner te ezale ka to che bobo problème bobo ndo tourner te ezale ki vraiment problème mais bobo atkala jamais ebisa biso Daniel azaki nani nango na fête na binongo ebika ebisa biso non boss a proposé Daniel aya obalanga te a représenter président papa boss te kozonga papa Jean Chibo toriki ke abalaki d'aller on représenter papa Jean Chibo. Moi j'étais là juste pour se présenter hein. C'est un plaisir non, c'est un plaisir que ne place bobo kende wa bokende na belle famille na ngai bosala boy. Ya nani? Hein? Belle famille nani? Belle famille à maman mamisa non? Belle famille à maman mamisa non? OK, Jonathan. Du coup c'est bon et c'était là on a fait quelque chose de bien. Yo va tanilo ma puta. Ezala bongote. Ezala bongote. Yo ba mimbali ya Diana ba mimbali na pas ba mimbali to yeba na mibali ndi ba bakina si arabe tazoki dikuna na nini azoki na zozala bango asali mabe mais hier c'est pas le cas et mutu so do ça le woni na vie et pourquoi ça lango ce qu'ils a bien asali so za mabe au salate do so asali ce qu'ils a na mabe te ngape na ngona mabe te tant yo kakam lokata copine de copine nga yo ebite to tika po so la mambwana te Diana to tout na mobali te to tout na mobali monte na Diana et puis nezana Diana so na yebaka que Diana atikala obetela ngate malgré ayo kaka ke ba soupçon mamisa Diana atikala jamais kolukanga ayibisanga mamisa azaka boye Diana ayibisanga te na yo découvrir encore na émission na o de la yo yebaka oui na émission na o na yebata en tout cas bato ko be koloba akomi mwasi na akomi mwasi na feti kutu ya epa na biso bato abimisa ka feta libala mamisa na jatso ba balani ngana to tikalo balana te to komela na moment roboé ba relation ekoma na ko bomba te to komela moment ba relation ekoma après et qui sous simbaté mais on travaille quand un groupe oui et là on a ça une émission na bongi sarara et puis quand on au travail c'est comme il faut que ça qu'on est rapport il y a boss na bino on appelle ça honneur na kenda voyage na mbongo na
boss na bongisaka esika non sala pour matara mafuta mais Fanny akena na mbonga boss Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Valandia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le jeune producteur Kevin et Panda Nabino Yeyo, Obolinganga, partout dans le monde entier, Bolandaka, émission Nabiso Kati, Otalarango, surtout ba maman et ba maman balinganga bingi parce que naeba kozala très bien na ba maman tout ya monde entier na pesibino mbote longo nya Obolinganga, bostikra moi Nabino Kevin et Panda Lekechu, botalaka toujours Congo Liziba bolingaka pe toujours émission Nabino Kati parce que babi Kati ne makambu Kati nde solution toko sala toujours boulot toko sala toujours makambu nayebi ke loko ya bazoko landanga loko la ya papi le roi la carte illimitée formule ya Souka Bilanga hero na moni bongo José Ndombe Showman premier ministre Junior Moussoukou prêtre na bosalité HPR dona peso bambote bisiko zali balobi na moni suwana ya Willy Musheni tolomo 8000 km tout Willy Musheni na ngave na nga pe na bosalité si ya Moulex aigle noir si ya zara trop bon on n'a pas d'addition c'est d'Angola tout ça pour voyager en business class pour solana si ya Moulex tu n'as pas d'addition d'Angola ça va billet c'est quoi c'est rien je pas d'addition d'Angola donc ça là toujours ça là toujours solango toujours bien toujours ça là toujours nenge to mesana toujours ko sala musala na biso nde to mesana toujours ko tourner makam na biso na oseta bi bato to linga Kevin et Panda Lekechu ko sepranga da chichi bola bolinganga partout dans le monde entier lelo nazanaye naza fan naye na linga ka etko bosenga kingaye bosenga Lekechu kenda wapi tozana posa to yokaye to sola na yango ngai lelo na yeni awa est-ce que to ko tournaka liboso chaque jour boko se plana bisika o awa vraiment na ville na boulevard Church to sala émission kitoko elle s'appelle Mamisa Chama ndinga na ibena kombo ya Mamisa loto sola kati na ye to iba likambo nango nini akenda wapi po makambo ko lobeze bele awa na Congo Liziba TV na émission na biso kati. Bonjour, bonsoir Mamisa Chama. Bonjour Leke. Ça va hein? Oui, ça va. Bien habillé hein? Merci. Toujours, ça va hein? Ça va, na obangade. Obanga kati c'est le côté to so la biso. Leke, wa suka. Tu silencer le téléphone hein? OK, na peut déranger. Voilà, vous comprenez que moi silencer le téléphone pour YouTube ou yebinde ke ndakanabi ke ya Yvette Lissiki Nicki Minaj à Paris hein. Yvette Lissiki ya rota la biso siko Nicki Minaj à Paris da chichi bola ba rota la biso kati to so la na yo. Kale? Moite. Ah. Bon, chapeau kaka batala to ba kiza yo Mamisa. Bato balinganga ba yebi Mamisa Chama. Ah. Message ni opesa na bato ba Orlando siko na émission na biso. Un message nangeza ka cœur. Artiste na bino Mamisa Chama yeyo. Toyaka liboso ya ba télévision na bino pour na koluka ko faire comprendre bino ko talisa bino o ezabiso par rapport au père Moussa na biso et puis par rapport ya ba vie na biso toza wana pour te éduquer mas toza parfaité toza bato toza na ba défaut muto akoka na mokili za ka nzambe naza ndeko na bino mwasi nayebi ke naye koleka na kati tu es émission ba problème ya mabaku est-ce que na obeta libaku boteninga regardé na respectera ming ba fanatique nanga ba obalinganga na ba obalinganga te nga na linga bino na kati ya kati na bike kati Mamisa bo découvrir. Voilà, to ko ba lo kati on appelle si malili masangwa fois depuis Belgique appelle se bambote azotala biso siko ba tout bolinga biso to so la siko to ba na kati ya Mamisa parce que na ibena kombo ya Mamisa Chama to ba na kati na bo mwana na yo vrai nous nous en nana. Bon, non ya Mamisa eza no ndoyi nanga mtapesa nga komba Mamisa. Kombo ba parents nanga ba botela ngeza Jocelyne. Jocelyne Chama Chibwabwa. Jocelyne Chama Chibwabwa. Ça veut dire que tu as un solo ya Jocelyne. Bon moi na Jocelyne kokola na betela biso na bato ba kotala biso siko. Bon, kokola nanga kobota mananga na bota na famille ya maman, papa, maman nanga c'est qui première femme, tous qui na deuxième maman. On doit vivre ensemble.
nana mwana suka na kati ya famille ya 10 personnes toza 6 filles tozalaki 6 mais totikala 4 4 garçons et na maman na biso tokota mabongo mais côté ya papa toza 14 wana na tena ba ono na koti sina bato bakufa soki na pour le moment c'est na longola bango na côté ya maman toza 8 côté ya papa toza baza 3 ba demi frère na biso côté ya maman na biso maman langa kufa papa langa kufa maman langa tika ngai na âge ya ba 10 ans ou 11 ans âge maman langa tika nga papa langa tika na âge ya 2 ans d'aller moi muké oui bah na deuxième femme na qui mon première femme il ça une réalité jolie je le zokola papa kufa na âge à 10 ans c'est ça qui non une réalité il y a vie ça qui ndeni ya papa na trouva na kokna supporter na ngote parce que na emuna na na ibara passa na zaki tellement mona mukie et lo na iba kaka na kota na chambre papa biso on âge à 2 ans âge à 10 ans na mona mukie et lo ko ba betela nga pa ba ya na na kota ka ezaki jo papa biso ando kata mutema era moni présence na nga aboya ka ganga ke ba bimisanga era crier ba bimisinga et après na sima papa na nga ko liwa o na koka ko supporter te ezala ya maman na ngai wana vraiment non nakaisa po na ngai vie esuki donc vie muso ezata par cause na ba parents na mona vraiment vie na nga esuki parce que maman na nga zalaki wana na moment nyonso na kokobeta lisolo te na kokobeta te n'importe si non expliquant bien moment où il y a ko perdre ba parents na ebi ba misu bazana ba parents ba o bazana bango te ba ebi pasi wana maman na ngatika ngala âge mukie na eba déjà na eba mibali te on a âge 10 ans ba 10 ans 11 ans na eba ki mibali te sikopo na ngai na eba ki te que ce ba parents ba ko kufa na ko ko réaliser choc wana te na comme tout na nzambe ngabi est-ce que biso pe lobi to ko lamuka wana c'est ba grande sœur nanga mais ce que maman biso yo ba bia kufi a maman kufi to lela est-ce que ngana ko vivre ba grande sœur na mando côté sinon le mo ba kangi ngai ko lo ba bongo te ko vivre nzamba azali maman nzamba zo ya kepema nde c'est pas ça ka ba ya nanga batike ngai te bazala toujours ko encadrer ko consoler nga pour na meka un peu ko supporter ko comprendre la réalité on a monaki vie on a vivaki après wana maman biso era kufi to zaiki na matete to zaina matete na quartier ba ou wana colonie na muluba 100% koyo erna to kolongwa maman biso kufi na 99 maman biso kufi on a 9 te na kila âge maman biso akufi et après te longa matete to ke les yolo sud na venir komba venir wiki kala mingi to wanzo vana na grande sœur nanga maman Mireille na peso mbote skozali vraiment azala maman pour nanga tangisanga classe comment vivre comment vivre na e sali peke tout vivre aeko na 2000 aeko quitter matete le yolo to ko zwanga na ye non pardon maman biso akufi grande sœur na biso liboso za na matati aeko zwanga la onalanda Benita ye passa la théâtre to ke matati to ke matadi to vandi kuna tozaki vraiment attaché mingnate parce que na kola mingna grande sœur na ngate mona papa to mona maman mona maman na papa na ngaya na propre maman Angèle na ko vana koka ki vraiment ko vana zaki mingi vraiment l'affection na été na koka ki na ngaite na koka ki te e ko sala ke na zongi Kinshasa pezaki na 2002 na zongi na présenté examen d'état na yo vana sko na Lemba avenue mona bijou la reine ngina na kuti na yo vana sko pas grand frère na kuti grande sœur to zala na ye na yolo akoma vana na bandal parce que na ye ando vana pena na ba bokise mais qui ne ba bazaki belé mona ki vana na ndako ni ezalaite
nde na yo vanda siko na lemba na ngina et pas grand frère ozana mwana sala ke wanda na komi nango pusa na yo sala ba yebisi ngai toyokota 2003 copine moi na yebaki rit kaza na pesi mbote na ndo beteli masolo nga pena linga ko sa théâtre na banda ko sala ngona zai mwa muke na nga ko sala théâtre mingi est-ce que vraiment okoki ko wana ozotanga na yo wana otanga na 2003 na 2003 wana otanga ayebisi ngai na bina sepelaka ko sa tata na yebani kutu na garçon mo casse est-ce que yebi casse ngo nga bi casse oui na yebi casse abi casse sala groupe na ye asali alongwe pa elombe asali groupe est-ce que lingana memo nanga bena linga pe casse ngo makasi et après ko sala ke rite yo memanga na répétition casse wana yebisi no grand frère na ngate parce que nga lingate na komi kuna na kutaki ba mami nous sommes plein de sema kuna micro kuna micro nakutaki ba mamilo ba mère malou nakutaki ba Dichet et ba bobo ba sam na ye ba chief matuza na komi wana tovai na copine na rit le quoi kasa bi kasa na camarade na alinga sa théâtre comme les mamisa de kasa bi c'est bon est-ce que oza sonité na se kaka abi oko sa théâtre ngab na sala na linga ngoma kasa na vandi ko bazo répéter est-ce que ba pesa ki film rôle à jouer Gisèle alonga ni patika na ba pesa ki rôle à jouer est-ce que Gisèle au kokata est-ce que c'est une équipe pour Sarana qui remplacer Gisèle ngabi nzambe na ngai jifi kokata non sala na pété non pe na sala ka ba théâtre na église parce que maman faisait qui maman légionnaire na bande ko sala ba théâtre à église na qui pas noirite salamu kubosana salamu salamu amani Moni amani groupe K Kizito Noirite et après casse maman na comprendre pété nje casse ebaki motema na ba akubeyanga tena laksa fio c'est simple maman casse talingani na bande ko tirer attention na ba casse binanga achenga yaka Nathalie abi yaka kubanga tena ye temba bazaki beno kisiko soni abi est-ce que ko jouer de tolo ba po ya sala ngabi oui non jouer ba mo kasabi ba pesinga malopa ma milo na jouer et pata bango et lekela bango gas ACP la félicitanga quand le même jour ba kotsanga na sala ni demande de ba komaka lettre et demande na kota na sala ngote na kota ba mon groupe ya casse mbala mon rôle wana ekomi ya ngai et après aussi si kasabi ça va to kenanda ko pa bango akiko edenga to répéter na ye parce que ça a besoin de tourner film dans 3 jours faut to répéter ma casse donc on a sala tel aksanga côté la caméra té ba position scénique et tout consort ndena ki kokota groupe à casse siko na mi tout na lo bandeni na ndako no yebisa bango ndenge nini na bando sala théâtre est-ce que ba kolinga na bombe la grand frère nanga na betelisco grande sœur nanga Benita na bise Benita tane na sa théâtre ba pesinga rôle no ki tournage lobby bombanga ya nanga na linga na sana ka théâtre na linga ngo makas na linga bata théâtre na linga musala ko ono zotanga Benita lobby nanga ça va mamisa ki nenga na pesio chance kende ekoze loko yo lingaka nzamba sunga yo kende depuis na komé kusala on a grand frère et pété na komé na ngape ko sa théâtre na komé na po sa théâtre mbala moko et aussi que pièce bimi na télévision grand frère na ngamoni et grand frère na ngamoni pièce bimi na télévision mbala moko lobi oh mais où mami sati et aussi que nanda ko yinda kezaki problème nanda ezaki na tika ki kolukati présent na ngai na banzo bondela ye na ko reste na ko ndina otanga na kata classe T et tout na bande pe ko tanga na 6e fait na présenter examen d'état na école mo Bupole na Lemba Bupole oui na bien na Lemba na Bupole na ndotanga wana et après il y a qui ko réussir na komena nga ko sala na kutenda bande kunanga ba yambaki nga ba digest ba sam na banya na continuer na musala na théâtre na continuer na 2004 ninga na nga moko ya théâtre Diana Makila
ayaki koyebisanga producteur na biso moko major solozolo asepele na yo aza posa toke tourner yaka toke tourner Diana mtabenjo Diana est-ce qu'on a nzambe na ngai esika bato nyonso nga na tala na télévision nakekuta na bango ozana kapa kasi wana na kapa kasi nakekuta na bande na koboya na bande koboya tema pa kasi tosala film mo ya poto ya 2004 ya papa Nono Luchumba eskaza na PCMBO te yemta sel seb Sophie Maliboso à partir du film wana nde bato bamona nga ya rôle kasa jouer nga na sepel se bato na bande makoboya ti na 2005 na yo ndima tema na komé na misa na skola via théâtre na ekondima ne Diana memanga pa major na comme tourner na tourner sur les jours les plus longs été na jour Maïcha Park ba papa Doudou wana na kufite pauvre papa Doudou to tourner na bato belé ba sai mokili ba ya dadi to tourner ba Jani ba dans to tourner ba bato belé et ça les ngapena kota na ambiance wana et puis na de tourner les jours les plus longs ba des fêtes pour Loulou. Donc, côté on a déjà na vie wana et puis na parcours ya vie nanga na yo kutana na connaissance oyo moko on a beauté ni mwana nga liboso ouais to koma wana toujours évoluer moi muke na mono ke un peu mbango théâtre peut-être en réalité ça qui non nini et pas casse na go pas casse nan avant non koma banzonze et lo yo côté oye malgré na famille ozo qui non diplôme bonsoir. Na présentaka na ko za deuxième tour premier tour na zakati. Deuxième tour parce que réalité ça inde est beau travailler na nous nous ensemble ba bobo ba la duchesse nous sommes ça on expliquer biso réalité ya vie na bino ya théâtre na dikamyo esika. Donc na ko ba réalité na zaiki aimer on a kotaki et pas là les trois garçons Bobo Sam, Duchesse. En tout cas, bango ne bazaki vraiment ba minanga. Bando benga biso, bando benga moi si kacha mibani. Azaki ba minanga. Bon, Cass azalaki na président gentil mais quelque part azaki trop rigueur envers biso. Azaki mala rigueur ma Cass ando permettre biso te to na banzonzing, ando permettre biso te répétition retard. Au tourner au Bengano, au tournage retard, Anamit a changé film nae. Nae bara pièce mon robot et fait na jouer moi ça bobo. Fait na jouer moi ça bobo. C'est qu'on a pièce en haut et celle qui nae retard. Et on a commis en pleine répétition. Ba bobo non ba quitté. Et on a côté président Singa mami sur aéroport non président transport et tout et na pese ka ba explication président boy Abidma Libanda groupe nanga ko ya sauter président ya la loba de fois te fa obeta loboko yo mo fo lengi poto banda obangai ndimba mo Libanda na mo mkete bobo na Duchesse na samba oya ngabi président bengani nga abenga no ndeni mais faut to répéter pour tourner l'obit ngabi ça va bino boko ta bo sengilanga er bon pe ba okota président bengani ba tellement à Emilia bango makasi koleka ta kutunga a Emilia bon parce que baboya ko bima ba ngeba expliquer ba boya ko yoka ba bo ba yo bima liba yo bana na sam en tout cas bazaki na Duchesse basilika ki bazaki ma décision de quitter groupe par rapport à réaction président ndesi ba komela ki ba kometa komela ngo ba star na Kinshasa ça non le kabo mami ça to komela moyen ki star ane kota ki mwanda musale biso moyen non le moyen répétition air monter na banana au bon air baya ka batuna bango boye lo nyesime bokota na les érudits comme un groupe na biso oti parce que na sepela na mamisa na sepela na bobo so babilo connaissait biso mo mapeka moi répétition boya moi retard et tout parce que ça les bobo bien te humiliation wana devant bactère wana yi patali kaza ancien et tout na bango na ba Duchesse ba comme ba grand star ka ça humilier bon ba bimi to ndenge za boye to longa na biso groupe même ça ndeza botoko s'appelle on na biso tolonga biso nga okako pekisa bango botika Duchesse habité na on va na otika tenga na longa ko Emilia biso bongo te à chaque fois comme ka Emilia biso et ça la raté quand même tout ça pe ba responsable il faut y ba rapper tout ça pe na makambo belé mais to ya ka répétition wana boza ba pire bobo na Duchesse ba pire makasi baza ba pire ti lelo et dimna to ça to kena biso wana bobo na Duchesse ba pire makasi
plaisir na ngai pe na dena bango kutu richesse aya ke pa biso alia ke pa biso to sala ni nyonso famille na biso ba biso ba bi ke ba otela mami sa biloko fo ba bombela ngana richesse fo richesse ado linga fumbwa mingi na Thompson yo tumba richesse azaki camarade na koleka ta ba bobo na basama tozaki mingi na attachement ngana ye ata kotambola ngana ye tellement tout le monde jouer mingi ba camarade ezaki se ba inviter biso kenda ka na ye et que ça la base qui décision en tout cas bobo basa qui tout ça qui décision quitter ngana buna se retirer que na c'était bobo longwaté et tout comme ça que ça qui déjà ça kenda na ko kai na susté ke na e alongwe na ya ki kota na groupe ya président Caleb surtout petit Caleb na biso président era ki bongo azong system na msala ngana bobo abo zong sabiso tozong tosengi pardon bayebisi biso tobandela osala demande tosala CV lokwa bato bayesika et puis test tosala yango na français kasi ozayi boye mpona nini tomata mpe na se na bande mpe bo basaleli nga CV akomeli nga mbangu wana ka libanda na mpo babenga na biso pour la deuxième fois asali nga ka libanda mbangu asala président yango oyo tosali obo matana scène siko batie nani juge batia ba benga ba juge ba oba di mama asali bien siko muto bo ba l'accès théâtre ndi batia ki juriste et puis côté batia Tif Matouza ça se comprend parce que yé muta l'accès so musala siko o batia ki na mususu ya moi si a gérer biso lokwa mo ba soupçonner comment ki ka na président ce qui ndé ni to ebi pété batia siko a gérer biso muto bo ba l'accès théâtre bobo siko na kanda na to mata na scène na bobo ba jouer ka ya ganga to joua bango moko lekela bango to joua na ningo sakana te lekela bango ba beta maboko na imoka sa beta maboko na CS ngo en tout cas il s'est passé bien kasa yozong sabiso to zongi ba comportement na kaka président nous tendons comprendre président comme bon poani on dirait qu'il kambu président bobo comme un problème sur problème ina bobo bobo en tout cas avec Olimba en tout cas avec Kolimba et qui joue mon peu quand na répétition a bengani biso susu a longoli biso susu ndebo babi mami sa toke pa Caleb si manga na loboko toke pa Caleb nga binza mina mako sala nga to koma pe na répétition Caleb kuta no benga déjà avant président Caleb aba no benga déjà avant no zela ka o ya raté nini maman e to komi kuna et pas président Caleb azala quitté RT babi président Caleb na bureau to assister na répétition tu vois ndika tota déjà c'est jour na répétition tu vois ndika tota tota ndé biso to travailler kam nande bon ba no travailler donc moi différence mutu batuna bana ndenge na bango kasi président Caleb bana ndenge na bango biso peut na ndenge na biso pour biso élection to yeto bana na ko travailler le lemo faut ba do travailler le lemo Jésus chez Zaché maman eloko wana ko bomoti Jésus chez Zaché parce que bango maman Jésus mais biso okomo ba chercher donc comment to bandi travailler ce qu'on voit de travailler voix surtout si c'est na voix to bandi travailler l'expression faciale to bandi travailler babilo côté na zamba ça loko bungisa la boy donc après corporel na nyonso wana so to kiko to kotika ba tourner normal biso peut ya façon na bango bo babi mouton ba biso azo biso ayamba biso azo kipene biso moi gérer les risques to telema biso to kene na biso ndebo balobi mami sa to kene na biso. En tout cas, tous qui vraiment la bienvenue. Et puis, on a des bayamba qui biso. Mais beaucoup qui étaient dans le président Caleb na bureau. Non, président Caleb a été biso tokoya. Il a biso tokoya. C'est que article bon instruction. Bon. La professionnelle na valanda. La professionnelle na valanda. Donc, mami ça thème to qui depuis to bimina bobo to vana biso libanda. To vana biso ko sekanga enzamina. Bobo moninga. Non, les kalanga la télévision mututé na professionnelle na valanda na ndako. Na sala ngata na ndaku babenga ta pa mutu bena ke tourner babenga pa mutu bena ke leka na chaîne na ye après isola kasmi kata na ibon geste banana biso ko monana et au sala que jour mususu pour être zeke pas casse déjà ça soit qui copie à maman Mapata maman Sylvie Mapata à ça qui maison na toison d'or na Bandal il y a des photos d'or qui sa publicité il y a parfumerie et tout. Maman va dire que ça dit c'est na mamisa to bando ke ka biso mbali sikoyo
Et quoi arrivé maman ma pata une fois ya Gilles avant aye na Kishasa. Akena ndaka ma pata. Pour bando kende kuna kulia. Era komi kuna excuse. Balobi na abatele émission ya banini kana TV Zoleka. Era très bien na sepela bata théâtre oyo na sepela na bango en tout cas naza besoin na bango basela nga publicité ya iloko nanga na otonga soki flat basela nga publicité on est agile bavant basela nga publicité nde to yaki ko benga Duchesse ba bengi pe Duchesse ay ko ya Duchesse ay c'est abenga pe ya Gilles ayamba biso na ni na grand hôtel ko toujours en hôtel ma Irsil Pechanga za ma copine nanga ya Kati azalaka ti lelo bon moi distance tozala nde tozala sauter tozala ni vraiment mingi na bino futo ke na Irsil Pechanga le quoi la puissance de artiste et c'est le cas publicité bi kana na pesa muninga pe place chance to komi pe kuna to me pe bengi pe Irsil to be mani petit et pas agir. En tout cas, il y a un bac qui peut biso bien et tout au sol là qui a bac à voyager, tout ça bas contact. Aouya à Luka biso. Et c'est là que peut donner un téléphone ti. Parce que vous avez un téléphone et des Duchesse. Et c'est que biso pe na Irsil tout ça pas biso kabe biso bambo on a biso to kaboli pe kané to kabulation to zumbo. To zone et comment que ba ko benga bon pe na Duchesse, nga pe na bosane na nga pe. Na on continue quand la vie na tournage, na comme on vend la ce qu'on a et pas grande terre na. Vu que nous avons tournage, nous avons joué sous 21. Nous avons tourné par papa Daniel Dimoniken. Oh, Azana maman. Nous avons Prince Luamba, nous avons Sila, nous avons tournage, nous avons Lala Landji, nous avons Bakata, nous avons Lala Landji. Ce que pas na biso na zonga bwe. Ils ont un scandale grand sœur nanga na mobile na ils ont un scandale grand sœur nanga zo côté nanga leki nanga mobile na abenga na ngalanda. Mobile ma abenga na ngalanda ko aboki bilo nanga libanda. Abina ndamo na leki no ati. Siko nde tozaka na kin awa grand sœur na bisali boso na la kin na zaki na place parce que ba yaya bazaki te. Yaya bazaki dispo na kin zaki ka yaya on manda vanda na. Grand frère na la période wana azala été assez déplacé qui. Donc la kin na zane siko vanda te. Parce que maman ça a raté et puis ndako famille ezate. Pour batu basate donc tout cas les kangana grand sœur na place na manda vanda. Ce qu'on a dit non que ouais puis nous on sous matadi on a kendeka lelo na butu pas ba kito la kunate na keka butu matadi na butu nga ce qu'on ça la théâtre et puis non que non ndenge nini ah na yo senga pas ba voisine na en face et non c'est pas voisine na en face batik na la na yo la li kuna 2 jours et après na mo Duchesse yo lukanga pas en face ba puis que a comme en face. Oh, mutu wana zo benga te oza téléphone te bifuna otike loku téléphone bo solo la mais ngana question a bengi na ozonga siko bo solo la. Oh, ze soute bonga ba benga le ngana nda ko na lala na tournage ya pas Daniel Dimoniken. Eh, siko sali nga biso na vanda nga isiko kezate na ozonga matadi pona na siko vanda te. Na ne siko ke vanda te. De na eko Duchesse yo kin. Tema Duchesse yo te ko lukanga kuna moni mo mobali a grand frère na asiliki amone Duchesse akoti kuna ya eba ite ke naza kuna. Mbala moko akepa yaya na lobi na bengelo ba soda yo bombi yaya ala akenda ba tournage alala na ndako te soki likambo ye eza na mutu na yo na posa na ndako na ote bimisa libanda benga na ye grand sœur ana abangi po ba bengeli ba soda le même jour ana grand sœur habite mami sekanga biloko no kende no ke wapi. Ok, ndé kaka bilono kende ngali na problème té tous en face aux amona batu ba kolono balobi ok ndé na vandi penga binzambe sunga na eko na ke po matino matuza azana 2 petites sœurs na eto bando so la bien na ke sikonga na ke luka bango parce que ba vanda na ba deka na bondel wana nzobe na ke luka bango na ke na nzobe na ke luka bango mami Aïcha azan Paris na minto na pese mbote. Quel Aïcha donc na studio na epeka na leki na moi c'est déjà une fille na 5 bon est-ce que beaucoup bon bangata te pour 3 jours na luka solution na kenanga matadi na kenanga la zonga pa ya na biso liboso na matadi place na mando va na ba benga na kende to na chapa Daniel Dimoniken to na ba style ba to be na théâtre beaucoup benga babo to na to lala ki era tournage les cas qui to lala ki des grands sérieux sinon sera matuza avec Konzima pour mes athées.
na yo vanda na vandi j'espère la téléphone oh lobi a rubenga a déplacer on a agi la sobenga ya chez baba sobenga yo tout ça tournage na bien yipsa lukela nga téléphone pour non ki nga matadi ah OK matanga nga ke nga matadi ah na bandika ku vanda dichesse ah OK nenga non OK na matadi et au sala ke dichesse atinda mbongo dichesse elinga téléphone dichesse elinga téléphone a pesinga ah boni non fe bosela nga yiba pi babilo mo benotine no mbongo bobo nga ah nga non ke nga matadi na nga lesiko vanda na Kinshasa te grande sœur na nga o abombaka nga mobali ya benga nenga pour aller na tournage donc nazo obligé ya rotika mais na musala ngona keka matadi pour vendre pas batu de solution za te ma pe pas ande kwa matuza ngona kombe ko vanda donc na comprenez petit obika ndaka batu ba benga nyote au senti au PC bango 3 jours et coquille au senti ba bilomo fokendi moi ça va tazaye qui bien azaye qui bien parce que c'est que fallait mba mupaya na ndako fallait utapoka obika neza na zwinda kunanga na yamba mpaya uta musika et tout en tout cas c'est ki benga mona komema atikala obenga na ngati Aisha tikala obenga na pa ine tayambanga bien ayambanga bien na bolingo nyonso atikala obenga na ngati mais osantika ke oza bien te hein na on va ne pas battu na bien te na yo kokata na ke pa ba Nadine camarade na Nadine passe en France Nadine est sec na yo ki pa ba ona matete tani na tambola na yo kepa wapi na okende ka ba répétition ba tournage pardon ba tournage kaka maison escort vanda na escort vanda te makam na ba to muta ebeka dichesse na yo ko ba nadi ala ko ba nadi na matete so na ngilima so na wapi na bosse komba venyango na ko bikuna nadi aka na ye na sali déjà mama kuto ba nadi na ye ba nadi bango to ba kende pondo ba nadi ba no vanda ezalaki ndaku ya nan o ya mama kulutu na bango mama bonga za na loi na ngola ndaka mama kulutu na comprendre pété le roi likambo na baleka Nadine et ko ba palanga non ke wapi 3e place et botaka ba problème ngabi nzambe na finalement ezanini avec grande sœur no pas la mika ma mobile grande sœur na pas luka nenga te ayebika na kena matadi ba benga grande sœur matadi na kende le kola za na téléphone te ba rejoindre ngate ba yo ba sika na zala te desiko wana siko ba elenga téléphone bango esina longwa kuna dichesse elenga téléphone pa ba Aisha na komo vanda siko na matete na ekolonga na yo luka su copine mo bibishi bongo nzapeka ya théâtre so babi zanga ya olieme ko zanga sika cha mutute vous arrêtez la relation mo côté peut-être on a pas relation malonga zate relation zate peut-être ami mo rozo on a charge petite ami kutu pe na na ebite so azala ki non ibati pour na ndela ranga moko na zaki na ba dérangement na ndela nga ba dérangement mais net na confirmer boy na mona pe na tika ki na zaki na ba on va souper na eko longo pa ba Nadine ke pa ba bibishi bongonda bibishi epa na bango bongo disha zanga pesa o chao ki camarade na yo mo zaki ya o changa wapi pona moment na position to bomba te to uti musika position ezalete moni em su pa bango na bandeko na em su spetala ka em su bola na salon bo kabola so wapi o et pas na pesa o changa te en plus azape mo mbal o mimanga ndeni c'est ça na eko luka numéro na bengi grande sœur nanga na yo benga grande sœur nanga na matati na yebise luke nanga solution grande sœur nanga bisinga mamisa na tundo kasipale ka mobile nanga azana rompo ngabo kivanda osani ngaku no tata distance te rompo ngaba ngabi wi ya na okende na ke rompo ngaba te afana ke pa ba Nadine avant que pas Nadine pour na tambola ta sengda avant que pas Nadine na yo benga grande sœur na numéro ya copine na na abisinga na ke abengi pa moleka mbale na rompo ngaba na ke pale ka mbale na comme vanda na moi mobali ye mo nga moi mwasi mbetu pe moko chambre moko salon moko soit là c'est mec qui pas na ngai na koma na ndako na vanda premier jour rompo ngaba ma kati na vanda na lali 2 jours, 3 jours, au moins, on a TV, tu as parcours à vie. À Bossani, on va aller dans Ndaku Aza. C'est mec, donc c'est mec qui bat moi, c'est un peu le qui n'a eu. Je me suis dit, tu n'as pas été sur les couilles, c'est moi qui ai eu ben dans la colo, on a boutu dans l'avion. Nzambe Nangai, Nini, on dirait que c'est qui n'a quitté.
eloko ko en tout cas bolimbisanga na bossa na bimisi yango même bande connaissé ba ki ba ça bango bien te non na et ça bango bien te na butona iselem alika kinisa sa monde na eko surtout ka esalanga traumatisme et bangisanga na banda kolela na bandi ko raisonner maman pisa kufa ne papa kufa na on souffrir na banda kolela na rompenga ba wana na bima ba 4 heures mulili na temika na porte abenzi na ulimbisanga zonga na ndako na bino zonga te wana siku na chasse viva moi ba market na valise te ba chasser ba benga au Sofia na chamo bilamba na nga au Sofia na valise ka au Sofia na nga na banda kolela 5h 6h etane la ngala na banda ko bima makolo la bima rompenga ba makolo te Nadine on dirait ka ko zwanga on dit na benga Nadine na cabine Nadine ayoko aya tongo te fia na nzamba pambola a hôtel émission Nadine a ote pa bango na mateta zo yeba pe Nadine o se rappeler na likambo a okta mateta eti rompenga ba kolukanga Nadine azwanga na amemela nga market na mutu na au Sofia na ko pa Nadine salika 3 jours papa nzani kuna ko mama kuta banga ye ndako bateki soki ni bobima parce que mama na ibaleki ne andova bakupangala bapalangani ngabi oli babe oto kindoki no mitanga biza mengali laza ba problème oto nini na ko luka camarade so bibishi bongonza Nadine tabenge nga bibishi bongonza bombelanga mamisa na luka place to ke va na mamisa bombelanga camarade na nga Nadine obimisanga to obima ndako Nadine olela camarade nango ke wapi Nadine atika na baleki ne luka bango sika bakende azwanga kitoke ti pa ba copine na biso bongonza na limete 7e mairie bongonza siko place ya vanda raté mais aketika nga kuna abilo ko nga bongonza siko tika nga kuna batu na yebite na vanda bango ndeni okte na otika yo nga pe na ndo vanda na customer do kende kana tala mwana na ndoya to kuma kuna bukoti na ndaku porte za mais porte za ma bene mais vitre ezate bolala ndeni mbeto ezate mbeto zaka place mama leki na yona ndola na msoki noko na yeso nani nani na mbeto ni na dra yepe aye ni mbeto ni dra bande kone nani iboye bande kone om tabi make bande kone bazali bavanda kuna yesu ko pana bango sika vanda moi me mange ezate place ko me manga ya mwana bamisa to kozate lamba to tena libenda porte to kangile sasa otani sa tongo moi bande kunanga ba yebite na opasi na ba difficulté na ba yebi na bango te to vanda wana ti na vanda to komola na to luki carton to tani to luki to sombi dra vous avez libabe to ni na ba na so comme subo ya jila na bengika na téléphone na ou boni bien okoma ngabi ya jina za sika vanda te posunga ngai na kozongisa ba ça les passe ya jila na lukambo matindi langa swanda kuna banda na yo zuma et ba des coupes da ba pambolanga da ba fungoli ba ouverture ba porte niveau na pambo makana ebati grâce à Gilles Bavon ya chazaki ka ouverture mon bon mon robe kaka ida kinga pona zo sika en tout cas suka asunga nga pona zo sika olala na zwanda na nzea na ende nzamba ko fungola nga ba porte nzabe vraiment fungola ki afongola qui vraiment des salaires pequena matati na niveau ya nzonzing abandi ko produire biso ya abandi produire biso sali peke ebimisanga makasi tilelo ya Gilles Tongaye azuyo bokomi azuyo tangi petite sœur kakande zalaki nanu expliquez biso nanu ti boko mana tanki boma boko engagé à Gilles poser le cambo bomba ti mnoso yebi ke mamisa okomaki en couple na Gilles Bavon et ça qui nous explique tout comprendre quand on a tout compris parce que au bébé ça qui vit à Gilles famille naé au foyer naé quoi foyer à Gilles Bavon au bébé ça qui au te éviter expliquer biso na qui non ndengeni pour parce que babe va traiter de façon son ndumba ndoki sirène au ya Gilles Bavon producteur là na moi c'est na bana naé mami ça yo ya au bébé ça foyer naé likamwana o ba chao ti les aussi la te expliquer biso na pas besoin ça ba chasse ba producteur. Eh Nzambe, en tout cas, Nzambe a dit vie est en réalité belle. Mutu musu na vie aya kaka pona ko aider. Nzambe a tindi zala pour mon roboué pour mutu à s'en sortir. Pour s'en sortir, c'est ngeka mutu foya sunganga. Oui.
jamais nga na kokoyo bebisa foyer ya bato. Donc il y a trouble dans foyer à Batouté. Il y a Gilles Ayaki comme producteur na biso et puis Ayaki na moment où on a une faiblesse. Na évité ceux qui battu sur écouter na ba problème la vie. Na moment où on a la faiblesse. Écouter na mutu moko boy o abimi le quoi Moïse pour na yo. Na évité fallait agir comment. Il y a Gilles Ayaki Aida Kinga Aza Mobali. Aza Mobali naza équipe mwana muke ibika nezarati na nga na mwasi te na nga boete malgré naza ki déjà na pusana ki e bande la vie nanga mais ezeka to yokara lisolo ya mibala poto boyebo ya jika abandu asale ke ko la premier mois mibala liboso ya poto ya vie na yo ya liboso ye wana ya jila na vie na ngai lokaka mibali no sibaya ka linginga yetu alinginga zo edenga zo linganga zo edenga na osala ndima ka pona mapasi mais na bolingo zalaki na ngote déjà mutu aida ko aider na moment na olinge o s'attirer vers ye pour ayo sunga yo kutu na ba moment difficile omoni na moment difficile na mutu te ya sunga nga pona nga na mona ke nzamba tindeli nga Moïse na mona ke vraiment Moïse na moment na ndeki na choix. En tout cas, si on a ma belle vie, mon tournoi se peut abattre ma bakou na vie. Oh, quel est le coup de blessé, bateau ya zana ba. RP ayaki a kolukanga kolinganga le quoi moi si na tunakaya ya papa oza mobali boye. Si bomoni na boka mingi mami chomonya, coccinelle monya na ko kabola bangote. Mais coccinelle monya sika zali aza mobali ya copine nga na eba mami chomonya na coccinelle nzela ya agi parce que coccinelle yena ya agi baza ba pire malgré za pire petit na pire mais ba camarade na nzela na ye ndena ya ko eba ke ya agi za mari na tikala oyeba te ya agi la ipsanga te kazana yo tu ya agi ozolinganga ozokosanga te na pite mama na mukie ya agi mami sa isa bangote ndalo baka isa bangote naza mariete ah donc tu vois né ça va compter depuis et ça les bongo muninga na yo yebisanga ke ya Gilles baseri wana po azape sous marié et ça ke ya Gilles aza marié muninga ne mtabenganga o ayebiso vérité ko o wanda ko soti wapi azaka na marié nga bien ya Gilles za bongo abinanga eza bongo na zupe na tiki wana no otiki no boboti te to botiki déjà to botena ye mwana molingaki âge ba 2 ans molingaki mutu déjà botena olingete et mon peut-être ozangi place à revanda peut-être au moins intérêt moi ici la zo edo moi na kolata moi kolia eza na ngona mokili te olingaki bana vrai amour zambi kitu nalingaki nalingaki n'intérêt pona ngai pona ngala lingaki azana pour azala wana parce que nazaki na besoin ya mutu na vie parce que na se retrouver ki lokwa na za famille te na za bande d'écouter pesa ki nyonso ayo po ebaki vraiment espère que aller passer na été na pesa ki vraiment affection ya koloba neti na zu mutu na vie o akoko sunganga omoni na sens wana et après tout ayaki bien tina ebaki ba relation ya zana bango et au sala ke air coccinelle monya ayoki taille commerciale ayebisinga yebtesinga vérité ayebisinga sala ke na ekotika ya jila ko ya aramon ke na tiki akomena ba vini mso oza pe fika mso ya théâtre nan tino tanga nga kombo bon to suka na wana Jonathan chila biso image moko o explication au détail bien pour ça yango pour on a tu expliquer biso ezala ki bongo pona nini et tozo juste après katine nga eza ba plus ba mi intime la mi intime genre pena que toza yi avant que mamuta banzondi mon sentir qui est pas producteur moro bah encore selon moi les solos en fait Gilles Bavon Gilles Bavon Joana c'est rare ça banzondi na et soit simbi makamno fo ebala parce qu'à l'époque on a rêvé parce que c'est madame Mamisa yo pose madame Mamisa tenga trop madame Mamisa te si ko ba master ba comme c'est la vie sur moi bon yo madame Mamisa voilà parce qu'on vient pas bouton t'as vu ba avant la 3 musiciens 12 au final na soit 12 moros maman sans aller banane on ça tout autant botam tout on attend tout autant nga siko yo comme plus bongo nga pena nga mona benga vie nga mona benga vie na vie
Vena ibno jouer tena répéter sous trop tondenin. Verbe sanga na habité lek na ngai obi ka fone ndeza lek na ngai. Batu no kamba bomo. La peno binga na ndeko no wana me yo zo sala ngabo. Katine. Voilà tout kolanda émission sala kina bo manoka o expliquer que Duchesse la fundare pa Gilles Bavon que soi-disant beaucoup maki en couple a tonga ki Gilles Bavon maki ko finaye na ba film yo poyeba ki solango. Oui nayo baki yango. Naye baki yango bon. Pour nanga na tikala jamais obima na bobo. Jamais. Bobo azala frère pour nanga. Azala ndeko ami nyonso. Donc azala jamais mobile nanga. Alors 15 jours. Tant que je dis c'est le grand. Et puis Duchesse pas ebi ke bobo azala mobile nanga te. Duchesse ayebi. Pour acheter va bomba comme te tanga lo baki c'est quoi. Et comme sanga nde parce que ngana tuna Duchesse. Na tuna ka Duchesse abi non ayebi yango te. Kaka éviter échapper ayebi yango te mais bobo bande ko tourner te. Ezali ka to che bobo problème, bobo ndo tourner te. Ezali ki vraiment problème. Mais bobo atkala jamais. Jamais. Mais aux autres expliquer, il y a Gilles bébé, Nabi Marana était, les abo étaient, il y a juste Kolobaki ni nakaya bobo. Naka bobo, il y a juste des cas bon, abibe bisinga ka ke. Déjà bisinga azarambal na yo. Ngana ebisa zambal na ngate. Azambal na ngate. Azambal na ngate na théâtre na tikala na ngako zambal ti. Bana na bana théâtre. Nazala nga mbal ti. Ouais, aux hommes tout. Mobali ya théâtre té. On dit on va la théâtre. So yebisa biso mamisa chama tango sala na tana boza ne agi ba pire ko ba ne ba camarade yo. E bo tambola na ba. Ta amitié yo na agi ba mise pe ba ninga na ba nani ba maso ya ba se. Diana. Yasmine, jolie Yasmine. Oui, aloba ki ngobe. Fatou Kayembe. Fatou Kayembe suki wana. Clique wana et ça rappelle moi rage au temple rabino nyonso vous aurez toujours ensemble. Moi séparation wana distance wana yaki pourquoi? Bon. Na comprendre peut-être distance en ko to koli to boti to comme comme la engagement na e distance est arriva et quota donc on tombe comme la makam na e donc to kuta na rala ba tournage. Tout le monde a tournage pour tout comme la vie na comme engagement na occupation que les besoins des alara to zangelo ko sala mo to vendre que tournage ici mo to tikal tournage exactement to bengani to kutani quelque part to vandi yo entre bino na kirina bino vous avez oyeba na ba secret. Oui to yeba na ba secret so muto wa mana muto boye ba mana muto boye oui to yeba na ki yo ba pi mbali ya Diana ba mbali na pas to ba mbali oui. Jonathan, tu l'as vu sur image juste après. Katine. Ndi ba bakina si arabe tazo ki dekuna na nini azoki na zozana bango asali mabe mais hier c'est pas le cas. Et mutu so ça le woni na vie et pourquoi ça lango ce qu'ils a bien asali so za mabe asala te. Donc so c'est ce que ça na mabete ngape na mona na mabete tant yo karam le kata copine de copine nga yo ebite to tika poso la mambwana te oh Katine. Voilà, tout Kolanda Diana a réagi na point que mami ça vous a très vous a jalouse ya baninga oza kimutema mabiona yango zozanga place à kovanda yango la totina mukolo tiko mona déjà Diana obi amina yo. Nous avons lelo en couple lelo peut-être pour la cano ya Diana yebisa biso na likamwana yena Jean Chibo lelo yo lelo comment engagé na Jean Chibo parce que mbali ya Diana fala bala mais amina yo sala virunga il est ketchou ou ba bien expliquez biso anza ngai ngana okisa Diana virunga est-ce que ngana ngamdina zaboye na badina oboye Diana za camarade nanga ya okoma na maman mo boye to banda su komona na te par rapport à tout ça qui avant ba relation ya commun nango ngana yeba isuti
ba relation pe nga na komé nango Diana yeba souté donc na autre ça l'a étonné ya ko ka ba makam o était ko bima dernièrement kenga na botelaki Diana Mbali na yeba même pas que Diana azala na relation na boss JTT na tikala oyeba te nga pe na eko na kenda lokwa travailleur na ki na film na côté c'était que producteur ko luka kaka ko survivre omoni eza musana biso to sala na sali film na ba moyen nga et c'est nga fait na côté ngo quelque part place fait na côté to yokana été parce que par rapport à dépenses na sala ki na mbongo mutu alinga pesa nga nde to yokana kité na ye nango na tambola vraiment na film parce que na lukela ngo producteur et au sala que na komi pas boss JTT na présenté film nanga to kana na biso to kana ki na monta o nga na lingaki et c'est passé nango très bien et rekoti to kana pe na bia o lo sala nga pe ba film et ça nga na kota na groupe na ye asa un groupe na ya WhatsApp so monta ye faut kota na WhatsApp na kota na WhatsApp to ko mepe ko travail écoute avant na kota na WhatsApp atindanga no pas vini na qui présenté film nanga yende azala ki soki cordon il faut avoir la critère na bango atala ba image soki ndenge bango ba kotaka pour ba meka pe ko bongisa et ça là que na moment on na kende pas vini apesa nga rendez-vous to kutana jeudi ya soro la nanga yeba to kutana jeudi j'ai dangoté mboule beti to kutana jour bena ndeba ko ba problème vini to tikala kutana été pour arriver atala film nangai nde eko s'est passé bon ye moko ayoti nanga pa mutu mususu nde atalaki ba merle batende nyonso eleka bien na yo kota groupe na ye na koti groupe na ye siko eloko ezalaki bien te pourquoi esalaki bato ba soupçonner ba banda koloba par rapport yo mamisa ayemba na moko sika akomusa ba film ndenge nini tandis que non film nanga batali banda ba oyeba te bato ba shishara mara mususu baloba baka afulu ba mabe ya mutu fuluka oyeba likambu mutu ana saleza ndenge nini pona lo mabe na ye bato mususu ba wela kaka obanzo critiquer mutu na musika oyebi na likambu ndeza na kati en tout cas bato bakobe koloba akomi mwasi na ye akomi mwasi na ye feti kutu ya epa na biso bato abimisa ka feta libala mamisa na jatso ba balani ngana to tikala balana te to comme na moment moko boye ba relation ekoma na ko bomba te to comme moment ba relation ekoma après et qui sous ko simba te mais on travailler quand na groupe oui ko ça vise des marambes déjà non ko ça te preuve visa ye sikaza boss atala bémission oyeba en tout cas na libosa télévision na bina botana ya Gilles na botana ya Gilles na bombate boss JTT to tikala kozala na to zala na ye to na koloba ndeni to bimana te ma proposa kayo bozala en couple et a proposa kanga oyo boyaka a proposa nga na boyaka te comment net ya esalama oui na boyate na libande na ndo linga te a proposa nga ngope suite ba kambo bat bande ko bimisa ya comment moi c'était wana elo ezala été no boye bien na engagement na poto te na ba engagement ni monter na poto bozani c'est ba chance ba producteur yo mi ga ba producteur zo ko ya ka pour le ba producteur preuve ça non mais nous sommes dans la preuve preuve to yo lo ba no ozo lo non lo ba vérité c'est preuve zo bimisa bimaka siko donc o malelo sa vérité na obimisa vraiment lo mana lo ba vérité ba fanatique nanga so boluka boye ba ya mamisa et puis na maramususu na lo ba na leka na télévision maramususu na bimisa te mais awa na obimisa makati ya mamisa nyonso oui et ko sala esimba nango pete na boss to tikala na biso pe na kimia po ezaki ke biso mamisa za mobile no boye yoka kiboye en tout cas esimba été parce que biso to ba artiste to za batu ya ba toza batu ya batu mutu akobengo mutu mususu oya na relation moni esimba nango te atika en tout cas to tikala nga na travailler aka na pana ye na travailler aka epa na ye et ça la mutu pas cité parce que to komaka na ba relation intime te so na boss to komaka na ba relation intime peut-être ngeza pe pas peut-être relation intime ngeza ke to kabona pété
omoni na mandeka ko continuer ko travailler batu ba oloba na batu ba oloba toujours musuku te leka batu ba loba minga mami soko leka to ke ko loba peut-être musu eko bébé solo image na yo wana ye bon boss ayebisinga abi ko bébé solo pe image na yo na ba relation no ozwaka oza moi si na ko bébé solo vina ote peut-être pour comment peut quoi arriver que na ba relation na nga e bébé sela ngai tellement batu so ba yebi ke bongo bon batu ba yebi te ke eloko ngo isalaki mais esila nango na kimia sa muta yeba eza batu bo to mami ba leso bo simbite mutu mutazu nzela ne mutu mutazu chemene boss ana chemene boss ana moi si no biso to yebi ana moi au biso nyonso na groupe wana to yebi no yo ndima eka ko vivre te wana ezaki avant akome na chemene nzela na ye o peut faire on se respect et si kaza on peut se respect mais nazaki wana eta que travail alors c'est pela parce que je na ça les films c'est pela les côtes c'est la caille non alors c'est les films na mutema moko parce que y tellement manda tourner mais côtes qui jalousie entre nous pourquoi kaye banda yaye pourquoi yaye amoni nga na matière mbongo naza honnête pour mami ça débrouillera déjà mami ça da na ba mikena ye omoni moi voyage ça te omoni eloko na sana émission na bongisa rara obi ka ndetaka au travail c'est comme il faut pesa ka honneur pour ya boss na bino na pesa honneur na kenda voyage na mbongo na nga boss na bongisa ka esika non sala pour matara mafuta mais Fanny akena na mbongo boss non lobe na pe Fanny te mo lobe na télévision la ba ko ba ya bali yo yebisa biso Daniel azaki nani nango na fête na binango ebika ok oya Daniel ebika bon te na zoni po wana na eba sute ok explique biso fona loba po makamuna nga eleka na bato baleka na télévision Daniel ebika boss et ko to comme na relation na boss ayaki habité maman nga lina balao boss atindaki lebika abina lebika a mama akende pa bino bosala ndeni zera chila tuna image ya Daniel tout monde alobaki et tozonga juste après katine kozonga papa Jean Chibo toriki ke abalaki d'aller on représenter papa Jean Chibo. Moi, j'étais là juste pour se présenter. C'est un plaisir, non? C'est un plaisir que nous place beaucoup. Beaucoup de na belle famille na ngai. Bosala boy. Ya nani? Belle famille nani? Belle famille à maman mamie ça non? Belle famille à maman mamie ça non? Ok, Jonathan. Du coup, c'est bon. Et c'était là, on a fait quelque chose de bien. Yo va t'annuler ma puta. Katine. Yango no to avec Daniel abike et peut représenter Jean Chibo. Mais na comme abike fait c'est comment libala zo ko sabiso c'est bon côté Daniel ebika. C'est bon côté. Si vous avez un problème na papa na boss avec boss na yo. Na vu photo tika na ba relation parce que lobito e baraté. Le peut comme appelle la boka boy aux na besoin mutasunga. Il sabiso non. Boss a proposé. Boss Daniel aya balangate a représenter président papa boss té. Oh. Zerana. Ezala bon côté. Eh. Le mot. Voilà. Oh. Daniel, ce que ça biso. Daniel a kene ko bete la papa lettre na machine. A bete la papa lettre na machine. A papa bi bete la lettre na machine au remettre et pas moi na ya grande terre na ngai. Ne Daniel a kene ko remettre lettre. Aya ka pa biso a pesi lettre et pas moi na ya ba boss. Grande terre à boss, moi na mobali. Kombo na e soki chonda soki chonda comme moi bona bosani ne Daniel a remettra ka papier ezaki lettre ngo ezaki ni lettre o ezala que soki po ba ya o me po ba ya de basala elo Daniel a sala ya mwana Daniel libala ngo isama côté ni biloko ngo ni ngo boya ko pesa te mon frère ozande konanga na linga ko mingi. Et des fois, tu vois les canaux télé, que la vie privée à mon toufo, le bangon d'engezali. Ko baksa ba commentaire pour ba tout ce bailler, ba ceux qui tenini, aux on au PTT, aux on le mot PT. Nga na ko les canaux télévision te pona ke le ba mensonge ko la vie na yo parce que nani lo non gagné ti. Pourquoi mo kili e ina yo? Pourquoi? To kende wapi na makambo? To kende wapi?
tokende wapi? Parce qu'on est donné ça à Zaghi, il doit représenter les balles. Non, c'est faux. Moi, les familles n'ont pas de qui représenter les balles. Famille n'ont pas famille, famille, il est très au comment. Il te dérange à continuer comme ça la relation avec Jean Chibo. Comment on va faire un stress, moi, c'est quoi erreur, moi, ça qui non. En tout cas, papa peut s'en avoir chance et belé. Après s'en avoir chance na cause à l'ingratitude. Papa boss, to bien que mingi papa parce qu'elle n'a pas bien boss. Elle n'a pas bien boss papa. Peut s'en avoir chance. À coûtanga na déjà mamisa. Mais à ça peut un plus na ba fanatique parce que dans le moment où on peut na bunga qui na mandé comme on a té. Non mon na té na salaire qui même coûte fort, il y a ko fournir ngamo kona salelo nanga pour peut-être même chose zela, batu ba benga yo ba benga oté. Batu ba benga pour tourner ba benga oté, otali ozape na moi moyen ya ko sala pour mami ça ba fanatique nanga bana beso ba monanga. Mais non mon na té. Na sais que fort ya osala eloko na bengi bande konanga to tourner na comme ce ko luka na mutu asoma parce que e comme habitude na salaka nga moko sunga pe na luwa batu na ndenge na comme pe genre moi producteur na ndenge na ngai na sens wana ndi na tambola kitambo pa batu mususu ba kite film na nga makasi na mbongo même pas na dépenser mais na ki pa papa azo ki film na nga eza déjà chance à pesa nga mbongo azon c'est nga mbongo na bénéfice et puis na koma ki ko ba film na bane pe ko bénéficier là ba film mbongo nga ouais ba film mbongo na yo comme yo bala na chivote ya problème te mais ko yo kadele ko tali net diana zo le bana TV wana na stress mo balo ya ngaka bala o yo amina e proche pirier oh ça là passe le dérangeant diana vi ke ye alingaka avant akoma producteur yo lingane après maintenant le ka bongo po no tikaka te Diana Makila c'est mon ami to banda to yeba na to swana te aloba ngo kutu me fana na voice ni a abi ngana to kokana ngana zwa yot a ocho loba na ngabongo na ebite ni na tayeli na Diana lobe na émission ezande yo loba te leke tu Diana lobi bongo te si bakabwanaka omoni esi bakabwanaka et puis mami ça na moment na banda tambola na Diana te a ocho loba ngo tout à l'heure to tambola na yete kasi na Diana esa biso na Diana wo bozo tout na trop na mibali na Diana Mama. Diana, makabi bisaki. Ai bismillah, te bozo tout na makasi na Diana. Yango moni ke séparation na zo bino. Ma ouais. Te. Diana tout na mobilité. Tout na mobile monter na Diana. Et puis nezana. Diana, so na yebaka que Diana atikala obete la ngate. Malgré ya yo kaka ke ba soupçon mamisa Diana tikala jamais kolukanga ibsanga mamisa yazaka boye Diana ibsanga te na yo découvrir en kana de la na émission nao de la yo yebake oui na émission nao na yebata Diana pas kata kolukote Diana tikala na ngambala na zo bimane ke place zo travailler place ko ta ba film place soupçon yo tambola ke yo okomala ye boye mamisa aza mbali na Diana tikala obetela ngate na tout na en face na bi pourquoi bisanga te na amuna après mission na benga na téléphone ngabi Diana pourquoi ndenga lo tozalaka pourquoi o te mamisa na yeba ke yo yebi na opété yo yebi nganga ndeza mutu esala te na yeba ke yo mbe na ngate to bebana na kipa o te na tika yo parce que monsieur pas no pe chasse ko simba parce que pas no pe monsieur ko ko récit pour pas nange simba te puis yo yeba ngana na relation to comme famille oui ce qui a tobi ka l'écran Diana sunganga ibsanga te ndeko nanga tala boye ce qui ndena ko tika te waninga na mwa mabe mais au sale lo mona c'est pas na o te limbisanga boye to yo kala pe kimia to ane même groupe to travaille ensemble to zarane partout c'est mon ami de longue date Diana Makila to uta musika to uta musika ba ko kabula binote jamais ato kitilanga ba millions jamais ato pesanga likolo na c'est jamais tant qu'il na yebike Diana asa lekala mutu wana pona zwani so yebisa biso couple wana za chiboza to ezate te nga moi si la boss te na to yebisa yo boss te zaki na mo ba relation mon et début mais esimbara na ngote e kata na boss na vie na ye pa mamisa moi sa boss te wangani yo moni ve aza boss na nga moi si na été wangani yo
moi nyonso Daniel pe malibali nous a fêté la fête à moi na nan oh Daniel ayaka te oh Daniel atkala ya fête te Daniel ayaka nde lubu elubu balambaka oh Daniel balu so libala Daniel ayaka elubu mais parce que quand on t'a la émission Daniel to sala elubu na Daniel Daniel ayaka elubu Daniel qui représenter nos boss na famille na ngana ndenge ni po bota non na âge Daniel bota na ba famille munene be vandi pour Daniel ko représenter bango quand même respecter famille baninga Daniel le bas qui petit frère naie cousin naie là ça va yo ko représenter et puis nga était que moi so bazo bala na luka ba responsable mikolo pour les balles les blaguité pour ça nga ba aventure faut na mona mikolo ba noko ba papa ba nani ba vandi na bon qui représenter famille na qui yamba Daniel oh c'est quoi ça ah et ça vraiment pas c'est ça linga sengopé ou de voilà bi vérité na yo toujours mami ça na écho oui non nga sikoyo naza toujours na écho problème sans loba problème nanga ezaki liboso na mandé ko travailler place mususte mais to sololi na boss naza artiste na ko jamais ko travailler sika moko il faut na travailler partout dans la mythe on a travaillé partout nazongeli ko travailler na Top Vision comme avant na ko travailler na ba site nyonso pas edo kaungu partout nazongeli travail nanga comme d'hab oza so na tona écoute eko naza comme invité sur la bengi liboso ezalaki na papa ezalaki nde nini nayaki liboso kotia film nde papa lobi na banda siko kosalaka bafilme akangi comme contrat mais siko recréer ba problème omoni ezo créer problème eyebi makalo kwa c'est comme si mami sande asimbaka mbongo ya des fois papa koza na mbongo te bango bayeba te papa mami sa sala mbongo na yo sala boye pe sala roboye bango bakasaka lokwa na comme une place sociale na comme un rôle social na ko bango bamona ka c'est comme si mbongo papa ndenga na même sous papa na atindi taza na retard l'état ngana utiliser yanga et comme ko bota ba problème ba conflit qui est toujours mbongo qui n'arrive pas nanga toujours mbongo na pas nanga toujours mami sanda pesa biso toujours mami sa aofuta biso papa monaki que y a du sérieux peut-être na mbongo et ça qui musala pour nanga na mando sa musala ndenge papa ndo bananga pesa mutu bwe na pesi na komi pesa mutu bwe na pesi quand randi na pesi so ere bota ba haine e bota ba jalousie e bota que toujours kaye ala ksaragno le ke mission so yo ke pesa ba don papa mami sa zo soma biloko bosomba ka moi to sompe le ke mission ke to ketika ba mama na ba bela ya ba théâtre ya biso na ba tika ba kota banda pour que kota la bango ezo bimaka c'est comme si yende azo mante yongo ce que papa loba ki pona bien nanga il faut alongola ba tâche na misusu parce que comme ko baby c'est la vie privée nanga ozo relation moko boye mais ara yo kaka yebima obala même sous dans le bani ayo kati ne papa ba ki telefone sunga ba tâche ça alongola kinga depuis na kata ki contrat ce qu'on a comme libre ya osala makam nanga misusu mais neko na okendine ba benga na jouer ke na sala ba film kuna non salate le bac na côte ici mon na côte ici kende to yokana kina que to signer contrat que na salaka ya ye na travailler ka na comme travailleur na ye afuta nga mais eza souvent. Voilà, merci à tout Bolandi Kati Mami Sachama oh vraiment et c'est possible tout dans le monde entier ba kota la biso partout bientôt là en Angola na pour nous c'est ça ba tout nyos balinga biso na Angola ba bi David Lutete ba David na ba comédien tout boza na kasa Luanda na Mirae ça Mamo Indo étoile vous avez belé bidi bientôt là dans quelques jours na en Angola na en Angola pour na kosana bino ba émission Kati bana tout ya Angola déjà les kechu en Angola tout vous avez un Liban ya mboka vous avez na flight vous avez eloko non Angola vous avez pour ça la publicité vous avez pour ça to tombolango to lobelango numéro ezana benga biso et kozala bien même ça chama combien d'enfants Bibale toujours avec Gilles Bavard non moi connais le papa yo moro ebi même ça la caméra na biso yebisa biso na monde artistique bano banda musala na yo ya na artiste nini oya choka yo peut-être pour limbisa na yo peut-être pour les gars nango mais otalaka pona nini ya pona nini yebisa biso mutu ni ya choka Mami Sachama
bato bashokanga baza ebele ata moko oyo eleka yango mais oyo kaka tosoulevé totikata na biso émission natanga nkombo nini oui moto ashoka yo non na pardonna ye te eleka yango mais ashokoka mais olimbisa bazali bakete moto alimbisanga eleka mpo nalimbisa ye parce que nzambe akonfondaka ye parce que place nyonso atambolaka na photo na nga kobwakelanga maladi noloba mingi surtout oyo akotaka vi na nga makasi atambolaka na photo na nga koluka kobwakelanga bamaladi koboma na mwana nga précieuse aluka koyika koyeba kisi nini nga naza nango toujours nga pourquoi ntango nga na souffraka ozala te ntango naleka na bacalvaire ozala te bisika oyo atambola ebeta ye baretour même na monde ya théâtre azala asuti azala asuti na théâtre azala asuti atambola partout po batraiteur mutakisi batraiteur fimo mutema mabe mais ose défoulé ya likambo yango loba no kaka eza nani non nga aza mutema mabe te bato bavai na nga bayebi nga mpe nayebi yo lelo te oyebi nga lelo te leke oyebi nga lelo te naza mutema mabe te yango monaka nazaka aimé na milieu na nga théâtre naza pire petit ya bavie ebele surtout bao bana surtout de Londres donc naza leki ya bayaya mais na otanga kombo te na mwana nzambe na sina pardonna ye mais omoni bavino esika emema yo soko oyaka koluka théâtre ti lelo biso bamamisa toyaka na théâtre malgré toboti malgré bakomba malgré makambo ebele nazaka na mosala oyo parce que nayaka mosala yo loko oyaka mpona odétruire bavie ya baninga omoni esika emema yo ozala asu na théâtre te sambela nzambe alimbiso totelema na biso tokana biso na suka émission na biso kati latano micro nayebiki bato bakotala biso partout le monde entier depuis na Dubaï namoni Herman Nguma napesi ye mbote bisika ozali babi Oasis napesi ye mbote Yannick Epangi Bolingi ndeko ya Jonathan Bolingi napesi ye mbote bisika ozali bato bolinga Kevin Epanda Lekechu bosabone ebele na Congo Liziba TV mais plus bana Angola tozoya Angola toyana Jonathan Dario miko bazo sepelane tozokeni Angola équipe mbimba ya Congo Liziba TV pour na ko sepesa bien to ça kaka une semaine Angola bientôt là oza pour ça sponsoriser biso oza poso oyeba na ko ba ya wuli mosheni ba yeba na ko ba dati chichibola lokwa ba Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris oza poso yeba na bongo lokola ba si ya Mulex ba pada di just Angola ba biso za na relation teni belo mamisa lobi soko yaka internet il y aura théâtre pour jouer mais pour me sauver bato aussi là c'est pour équiper dans internet pour me caler que tu ngana évoluer kaka moi mkena kata mikolo yo koka mais son aligné trop mais son abaye comme mabe tolia pete pour bato nyonso message pe quelques dédicaces na bato yo balingaka yo en tout cas message nanga eza en tout cas na ba fanatique nanga nazaka faible devant bino nayebi ke naza mutu peut-être ajustement nanga na émission na blessé ba misusu bolimbisanga nazaka mutu ndi na lobaki na début naza mwana bino et pas ba maman naza leki na bino pas ba yaya naza yaya na bino pas ba leki naza mutu naza berère ceux qui na choqué na blessa bolimbisanga na telemi a été que artiste na bino na edikara mas wana eza musana nga mais na be na vie privée nanga vie privée nanga ebala na musana nga te po esbebisa carrière bolinga biso loka ba artiste toza bato vie privée na biso etikala en dehors bokotaka te parce que bozokota bozalaka blessé yango biso nde tozozwa ba retour bofinganga te pardon quelques dédicaces na bato balingaka yo na numéro de téléphone soki ezali nayebi ke babone mpe tu ya Leke TV chaîne nanga ya production les jeunes producteurs film koya bomona mamisa chama lokola aza so na contrat te bomona ye na bafilme na biso ya Leke TV officiel bomona ye mpe akoparticipe ekozala bien na lokola sasa bango filme moko bazala bambanda ye na Diana na film titre nango bombanda bombanda mamisa na Diana eza suka ya suis comment déjà bombanda mamisa na Diana bientôt là c'est Leke TV officiel nabi ke idi wana boyiba pete
parce que ngabe so yibino aleko na YouTube no gangela bino. Bambote nanga na batos balinganga Rika Lengol na kata Paris balobi camarade d'artiste Azastar. Oui. Camarade d'Astar Azastar. Ma star préférée Rika Lengol. Maman Olive Ombia à Paris, maman Mami Abende, maman eu la carte de moi-même, hein? Maman Nanga. Nalingaka bino mingi bo soutenir nga na ba conseil na pesi mbote nanga na Blondine Omari. Oh Blondine Omari ma présidente na biso na Londres. Moninga ya Karine. Maman moninga Karine Manessa Mayaya chérie Mayaya chou na pesi au merci na yo na pesi mbote nanga na Karine Mokonzi la baronne notre copine de Kala. La baronne notre copine de Kala, on est toujours ensemble. Niclette Landou à Londres. Batu tout balingara les ketchou, mami ça y est, boloba nanga pe trop, mami ça les ka Niclette Landou loba e mingi. Oyo le krakuna tende. Tout bolingara Kevin et Panda les ketchou, bo se berlangai na moni figo fiengo, boy figo te. Babi ko c'est 2020 yango, année à 20 sur 20. De moi-même. Figo fienga de moi-même. Figo, tu as musique. Oh, tu as musique, c'est mon frère. Non, c'est mon frère à moi. Mon frère à moi. Merci de tout le Kevin et Panda les ketchup, do chez Fashion Police privé, na pesio moto biskozali, Rash Botale, na pesio moto biskozali, Rigen na moni Figo Finga mon ami et moninga kanelingaka tout linga Kevin et Panda les ketchup bo s'abonner na Congo Liziba TV ngayo Kevin et Panda les ketchup important Zambende ayebi babi Karine Mokonzi la baronne mami na mo tout linga biso babi les coach Ibeng Rigen de Boumusa et stade de avait ce moté Pelikosi Jonathan Berenani Johnny do chez Likosi et Jonathan Dayo bientôt là bon on avait Jonathan na bilili bobo na ye na bi côté mamezara fois fulama so fulara bato Jonathan Dayo et le caméraman na ça tout ça la bien merci nous to linga Kevin et Panda les ketchup c'est pelanga abonnez-vous vous qui abonnez bien les TV officiel déjà film et j'ai extrait na biso ya film ça c'est qui beaucoup le pe boye ba ke bombanda diana na mamisa ezo ya pe na les TV officiel si Dieu levé à la prochaine to sala mambwana nga numéro ya ngwana benga surtout na bazala bilo na bona Angola ozana posa oyeba na Angola wana flat wana likamu na Angola yaka na ofula eloko no ekoleka bien et to bloni mbala sima bisous bye. Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous